na biso kaka ba remarque par rapport ya makambo ndenge ezolega na musique. Soki to remarquer que non, eza ba musicien mususu vi na bango ezo dépendre na ba kombo ya ba musicien mususu. Toko reprocher bango te, toza ba congolais. Na soki bo prouver nga ba identité soki mutango eza congolais parce que ngana yabi mutu aza na kombo ya house na ndenga linga lezanda na français za maison. Donc est-ce que congolais moko ba kopesa e pena kombo house apena na ndenga bien na komi parquet na kutaki ba musicien tout ya faire bazana katia parquet bango nyonso tout bazana parquet bato ba ki ko filmer nga o basala ki nga vidéo aneza batu ya orchestre na bango nde bayaki ba osenga nga balobi no ba solisanga neti na ndenge to boma moto nga lobi pardon ngo na kosenga ya nini si tu as fait moko Afrique Info avec Franck Semai Yandankala twende ayu mate ngape na ayu mate muto bango balobaki aza plenia nanga ye pas zo dépendre et pas président orchestre ngai pe naza président ya fimbo na fimbo donc ngai pe président fimbo na ko chambongo na ngai pe anje po yaza mwana musala ya fere ngai pe naza na bana misala o bazana même valeur na yema kauzo te yaza na niveau wana te yaza ba niveau wana te ngazolo ba kombo ba patron yaza niveau wana te nalo ba kombo ya ba patron biso to ana ba débrouillard nangai na yeto ana ba débrouillard yaza niveau wana te enga na otanga kombo fali na otanga wera na otanga jibe ba niveau musuko webisa ngango te bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site ya moko Afrique Info avec Franck Semai Yandankala twende X-Bass Maranura Franck Semai Zambe Tolobate Filokomboe Tolobate Zambo Yo Ozolulema yayo pa koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai biokuma olingi osomba pomade naturel awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 0033 75 11 10 975. Bonne adresse, c'est Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na bulati mpona kovingisa bamole mopenge nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat ali la pomade Awatoza mase yango takomi na kiboko na pomade Awatoza. Bon après-midi à vous tous, là vous êtes branchés sur Afrique Info, je vous salue tout de votre de Glolanga, méga star de la presse congolaise, autrement dit, une américaine père de Congo, je vous aime tellement trop, je vous salue, la fête partout, abonnez dans je profite pour dire merci à toi du Cap la merveille Fali, papa, merci à lui-même, mon papa chéri, le vieux, Noël Ngama Makanda, papa formidable, papa honorable, là aux États-Unis avec maman Sidéji, maman Pata, maman honorable, maman pasteur, notre maman de Gladier, exaucé, merci aussi à M. Kofi Olomide du Cap. Kofi Olomide, je te salue, DJ Quadra, merci à toi, merci à le véritable école unique, il y a Willy Moucheni, il y a Jojo Ngonda, il la terre avantageuse, mon grand frère chéri, merci aussi à Vigoté Mascotte, l'homme idéal, ingénieur de bons camarades à Bakondignan, soit République démocratique du Congo, je te salue, merci à Champagne Pianga, de bonnes choses à toi, merci à ma méline de tous peut-être un bétolo, désolé à mon agence privée, il y a Samine Dombassi, merci à toi pour les bois à gaz, pourquoi pas aussi à Noël Okito, il y a les dynamos, tonton Lusanga, je te salue, tout le monde balinga, biso bana monte moi je vous aime tellement trop. La fin de lundi, on a vendu votre téléphone en sonné, on m'appelle qu'on a arrêté Ken Piana, bakangi olangi yakanga bingana roya bote to sola on a téléphone parce que ça ira bien.
to benga bato na téléphone biso yanga ba traitant na téléphone bazwa dossier ba kina na téléphone et quelqu'un qui na téléphone j'appelle les gens qu'on connaît la benga avec goût na benga na benga we renton on a appelé même fallait pour pas pour dire quelqu'un ba kangi na 5h du matin wana na kemaka je me suis dit OK l'oreille quand maka to gérer l'oreille eza guerre bango na bango ba leader quel leader Ntakangi c'est pas leader c'est bon et qui est bon les lots na ken piana excusez-moi on va en parler toi bah plutôt pas les ken piana ça n'est pas comme à un niveau qui makala à 5h du matin c'est un criminel je sais pas comment ça arrivé parce que mon temps qui n'a makala à 5h du matin ça mon temps un criminel bon attends samedi cette fois qu'il n'est malamment encore est-ce que ken nous est ensemble ça est dossier ni est-ce que ken a déjà 3 convocations en date pour la première convocation deuxième troisième là mandat d'amener est-ce que comme il ken piana en date on a bango pour mes amis que on a arrêté piana si mais il est là avec moi pour fondre la caméra na biso et Afrique Info ken piana plutôt pas les bonnes. Ouais, bonjour Gloria. Oh, Afrique Info Mobimba, bonjour. Donc, il bande de tout Bolanda Bisope, Bambote na bango tout Bolanda Bisope. Oh, yoto ndeweken bien. Non, ezanga moko, ozomona te que chaleur eza makasi pour bon bisoto travailler vraiment na ba artiste professionnel hein. Ba artiste international donc ba odiana te quoi, ba odiana te. O ebele ba comment confondre bango. Bon, mutumso akozala mukolo meta ineza ta ya ba odiana. Quel problème n'a pas kangela que problème ni tu as fait quoi kangela yo pe tu vas kangela que tu as la chance de ba 3 convocations ba ko tikelo ko ke kango na parquet ko kendara butu moya ya makala il y a parquet à Kalam pardon il y a reste ba kenano le tous ouais bon parquet à Kalam jusque là moyena définir ba raison ba kangela nga ezate parce que batika le présenter na plaignant na ngate ke to samba na plaignant na nga face convocation zoate non convocation na tika na nga ko zoate mukanda pe ba ki okangela nga wana kombo na nga pe zala na katite kombo na bon kombo ya garçon mo boy na mona na Facebook nani garçon mo abeta na okese ya fere wana bakanginga pena na kombo ya mutu mususu de bakie na nga de naza vraiment désolé na o nyo surtout vraiment le kakio parce qu'on a toki ba dossier za ki nini ce que yeba kité pena za kité mais comment bazo accuser musicien mo mutakangi so faire mutakangi so plaigner bimaki Marc Cause moi je cite les noms hein Marc Cause bon plaigner ko zala ye menga batikali ko confronter biso mi balete ezaka que non baye na yo balakisi émission na sala na Lorette Aruna balakisi nga balobi no eza na parti mo na lobaka eza na garçon moko boye soki house asali 15 ans vie na ye dépendaka na kombo afali eloko bakangeli ngaka yango wana ka eloko na lobaka mutu mo asali 15 ans donc ya finga ka fali be émission to asala ka finga ne ka fali donc phrase ka balakisi ngaka yango wana mbala moko ta kasho 5h du matin na sutuki mbila benginga balinginga basinga ngakutu na boule pena na bi awa pena na otika nde bana ngati boule baki boma yo mais oui nga pena na bulaki ke non eza pena na ke baki boma ngai parce que 5h du matin ko bimisanga ko bloquer nga basinga bongo e bangisa nga vraiment makasi na bisi na bango balwaki ana bakoti singa nga zalaki banga na kangi kutu misu na bi zala combien personnes kata bisi bon bazwinga nanu bachenga basinga po babimisi pe 5 personnes to sali 6 personnes to kei er na surtout ki boyer ba kitisa biso na tala boito na kati ya prison makala ken piana yo motala ke émission no sala ki na Aruna on se reprocher de quelque chose. Bon, nous avons se reproché de l'autre côté. Congo na biso errement boepé liberté d'expression et faisala. Tout ça là na biso kaka ba remarque par rapport ya makambu ndenge zo lega na musique. Si tu remarqué que non, eza ba musicien mususu vina bango zo dépendre na ba kombo ya ba musicien mususu. Tu ko reprocher bango te, tout ça ba congolais. Reproche eza nango pe ba ko condamner mutu pa reprocher ki mutu te. En plus si mutango bolo ba ken piana olobaki na mesetel na sengi bo prouver nga ba identité soki mutango eza congolais parce que ngana yabi mutu aza na kombo ya house na ndenga linga les andako na français za maison donc est-ce que congolais mako ba ko pesa e pe na kombo house ken ba bakanga to bakanga kiyo comme na te soki na oloba pe kombo ya house soit na tanga kombo house eza déjà net na tangi ndako bandako na monde des ebele c'est que batunyo so baza bandako il faut pas porter une plainte
Ken bien là bato bakangaki biso tozala sol ka moyelo bakelo ko avoyelanga on dirait gloria mutabenga ngai on dirait peut-être mutabenga ngai on dirait nem tono benga daki suspect po bakanga to komena makala mukuna mutune o suspectaki ya mabe ya suka ke na grâce nane bazwinga ba gloria langi nga na yebi kaka film moko azala chanteuse ya papa Wemba yende mutu pena azobenga nga depuis tongo za wapi photo sa l'émission na otanga kombo na été na otanga programme ya émission photo to sa l'émission kaka le même jour photo sa l'émission na zoya bongama na ozela soliste na nga zoya bon le tanga na zozela ya zoya te ba biro dende ba kokoma na place na yebisaki naza esika awa place tozwana ki rendez-vous na place ye aya ba biro de nde baye en tout cas ndeko nanga mwasi na ekolandela ba renseignement okezalaka pire bato ya orchestre wana o basala nga ba jeune maintenant si okindaki kalamu yatikala kokoma te atikali pe kokoma te atikali pe koya boye te eloko moko te eloko te. Mais tout le monde vidéo me bimi oh baba ken sengaka pardon bo sola kaka na filma kyo baba ko sengaka pardon bon nga pena na ndenga bien na komi parquet na kutaki ba musicien tout ya faire bazana kati ya parquet bango nyonso tout bazana parquet bato baaki ko filmer nga oh basala ki nga vidéo wana za bato ya orchestre na bango nde bayaki ba senga nga balobi no ba solisanga neti na ndenge to boma moto nga lobi pardon ngona ko senga ya nini pardon basenga soki problème ezali osali mabe mo boy faut s'excuser mais nga siko pardon ngona ko senga ya nini na éviter ba pardon ngo changer ou bien nini tozongi na époque ya Lumumba oh mais non pardon senga ka mutu osali eloko to bando senge pardon yango ba etsine ko na surtout ika boy bu siko makala ngo pe bon na éviter soki baparke na biso bakanga mutu balakiso pleni yango te bakonfronte bino pe te mbala moko kaka batindi bon nayebi nanga te soki procédure yango eza normal ken mpe na en tant que oza mutu ya média mais faut toyebake makambo nyonso tosalaka retour mpe yaka mponga mpe nde na boye nakondima te bobebiselinga pe na journée nanga bobebiselinga bapongi nanga ngaki o lundi obimi mercredi non bakangi nga lundi kasi lundi pour na kalamu na 5h mardi ke makala obimi mercredi lobi na 16h voilà ken pe na ti obimi bongo na ngambu na yo loko nozo kanisa parce que obi pleni azate pleni aye pa na eza marka os yo moko ta osali otali émission salaki na aruna tu te reproches de rien parce que na kana yo pendo bimi bo au moins que faut funda moto pe oyo si afunga funda ko parce que babebi selo journée na yo bon ngape na ayu mate moto bango balobaki aza plenia nanga ye pas zo dépendre et pas président orchestre ngai pe naza président ya fimbu na fimbu donc ngai pe président fimbu na ko chambongo na ngai pe anje to kotala ka place to suka na makambo ngo po yaza mwana musala ya fere ngai pe naza na bana misala o bazana même valeur na yema kauzi wana même valeur que na marque rouge maintenant les gens disent baye balelo que naza libanda ba sacrifice no sacrifice ki basenga ki ba 1000 ba $2000 bamsu ba bi fa pas wese bamsu ba lobi ki ba yaka bezo ba faire chier fali ba ba capacité yo bamsu ba ki ozana considération pas fali ta kosa yo yango bakanga ki skoto ba yo moto ke ken piana lelo za libanda lelo c'est grâce à qui que ken piana za libéré est-ce que $2000 on a qui histoire vrai basenga ki yo ken piana ki ba bi peut ki moi rimer ba viola ki ba ba violo quand en prison est-ce que ça fait histoire à solo peut pas qui peut OSC toi ba non pour ba bien moi vidéo ça peut pas qui OSC tout ce que ba ngba simbi so ngwana bon na prison premièrement na no batala ka race ya bato bayaka baeba ke oyaza kuluna oyaza responsable de un na yeka kambala moko ba singa balobi yo zala mupanzi boy parce que bokomi na prison automatiquement bazwaka na nous ciseaux bake ko kata bino na basuki est-ce que moni suki nanga basimbi yango donc la qui est responsable de retoucher na biso ye te ba pesinga chambre mbala moko le temps madame nanga yepe a futi mbongo wa chambre na ke na fandi nanga donc na fandi ti 18h na bimi nanga c'est tout c'est 18h bimi na lobi ka mbongo baba ki faut futa wana ki ape parce que ba yeba c'est fallait qui a fait ça bon en tout cas merci na nous na fallait pour pas de cap la merveille fallait pour pas merci
lelo soki nazwi problème esenga ata $5,000 soki nasengi fali akoyedenga akoyedenga etanke patriote mwana mboka star na biso ya mboka ezaka ndenge moko soki nazwi problème na leleli wera akosunga ngai tanke yaya soki naleli papa chéri jibe mpiana akosunga ngai tanke yaya soki naleli Koffi Olomide akosunga ngai tanke yaya te yaza na niveau wana te yaza na ba niveau wana te nga zoloba kombo ba patron yaza na niveau wana te naloba kombo ya ba patron biso to wana ba débrouillard nangai na ye to wana ba débrouillard yaza na niveau wana te nga na otanga kombo fali na otanga wera na otanga jibe ba niveau musuko webisa ngango te webisa ngango te nga na amsa no émission te nga na mela demba na sa no émission normal kotangela nga bilo msute pardon. Continue. Non, token de logique. N'attends combo ya ba patron, ba vient na so ba verki si kamangana. Lobby a walo mo. Posant orchestre na ozana groupe noza président. Et puis la même occasion, oza patron. Kasi bon bobo ya mutu pas na ba. C'est na biso siko toza ba patron ya komi bambela kaka ke na patron mais na nga patron te ndenge moko na mutu tangi wana za pe patron te. Biso na biso toza ba débrouillard toko sarane ba tuto ba patron o amoni entre ngana yeso ki moko na biso za patron akende somba ka fali asombi ya 217,000 euros tolongo la défi o fali atie to somba ka wana o mona nanga ina yeto ko kana biso te so batuni biso boluka nani entre bino nani ana ndako ezana piscine na kati omona entre ngana yeto ana so na ndako ya piscine te na kati donc tozana so ba patron te totika masolo so koti ndako awe okuta piscine okoti chez Jibe okuta piscine okoti chez Koffi Olomide okuta piscine na kati fali okuta piscine okoti Fisto Saisa ekuta leki biso na mbongo bongo siko bato Fisto Saisa leki na mbongo aleki biso mibale na aleki biso na mbongo ko nani zolo ba biso mibale moto yo zolo ba ke okokendo lela lisunge pa na Saisa ekuta leki biso na mbongo na lele pa ça été et pas ça écoute mon l'équipe sur la monde dans les langates bon et pas Ken oh voilà je savais Ken Piana Pitopal Ken ne va bien pour ça personne ne rose pas que ma personne conseil était kuna bape ngande na bwe na sala na émission finga batute zaneti yo tuninga fere nga lobi na kolela lisungishe ye jamais timo kile kokufa mozaba ni mbongo no lia yona pacho. Bon, bogote la ngande Bible na sauté. Ce qui a kabela ngata $100 na vie na e. Yona pas tu volembo on de. Oh, na olembo on ya nini? Na yebi epete. Na yebi ete na fréquentaka ete eloko-te abwaka nga libanga par sentiment zoka ken piana elengi akomba ken piana zo libanga kenda bwaka. Sko ngana bon, tu bête ma solo normal quoi. Ma solo normal avec Ken Piana bi bakanga ko lendi mais dimanche au Télé TV. Dimanche. Au Télé Fali. Ah dimanche na Télé TV. Au Télé Fali. Ouais. Au Télé Maramba pour na Fabregas. Bon, Fali na Télé Maramba loba pour na Fabregas. Alobaki a Limbisi Fabregas azaleki na ya Limbisi ayokaki ba pardon na c'est ça. Maman tonga na pourquoi okakengo le kana Cameroun. Bon, so to lobito bandozonga na makambo wana beta eka le passé ezaka betika le passé pour la sabino ke ye pa Limbisi. Ezaka ke non ayoka histoire moko mabe oye kokai ko permettre ya Limbisa te mais Limbisi malgré tout ça mais Limbisi. Malgré tout, Limbisi, Ken Piana, le loza sur le marché. Aux zones qui sont passées, ça te communique. Je conseille, ouais, rappeler ça que tu vois qu'il a raison parce que quand on conseille, vous avez deux m'baller. On dit comme il réalise. Après ça, on a été conseillé. Tu vois, puis vous avez 20 ans, conseil ça que. Conseil après ça, on est. On s'est positionné. Non, vewe rakope ça nga ba conseil ndenge nyoso tout mais nga na tika la yembele nzemba vie jaloute. Tenga kokende na kutu musika te vie wera ko pesa nga conseil ya ndenge tu me nga na tika la yembele nzemba vie jaloute muto vie wera ko fandisa pesa conseil za bato ba yembela ba nzemba ba marque wana vie jaloux azolu la immeuble na boni boyko wera son mutana ba immeuble danger na Gombe mais c'est mon akongana ngote soki na telemi pe boye zwanga mwa likolo kaka kozwanga na sete so na telemi pe boye bato bamona ke garçon oyo taille na ezo correspondre na âge aza nango naza ojana te quand même uti neza bato batambola bana bato mkimbi batambola na ba vie kasi eza bato msupe bakota na confusion ba ojana te
Laura Banane. Et ça n'a pas tout mususu côté lebo et ce qui va expliquer âge n'a été au boulet à zaminer. Quel point de vue va se péler de côté prison? Te batu ba se pelande ni batu ba se pelite. Ah, basa kitoko kutu ba se pelite. Basa kitoko kutu ba se pelite. La seule que vidéo ba bo kufa na kala obimate. Ah. Makala ndenge zana batu bakufa na bango te. Okutaka bandeko no ba congolais nde bazakuna. Soki poza na ngote o kaka ba na ngo boko partager, soki yo poza na ngo boko partager. Donc yeza na ngo kuna ba vivre en famille. Biso kaka batu to alibanda to leki kaka bato baza na kati ya prison na mabete. Sati batu ya prison pe bango ka temde ba leki biso na mabe. Vous comprenez? Voilà qu'un mois nous sommes arrivés à la fin. Nous avons mis les lots et les dossiers pour nous besoin de liberté provisoire. Nous avons mis $1000. Il fallait pardon. Et pas magistrat. Donc nous avons point de vue par rapport à Yangoka. Bon, ça n'a pas de dévoiler mais l'État Rosala, l'État Rosala, Marambosé Belé. Il y a besoin de liberté provisoire. Non, liberté, Moutoutou aura liberté provisoire. Il y a besoin que l'on a un transport au fêlé, on m'a tabis au fêlé. On m'a pour fêlé, transport au fêlé, aux huit. Problème est atteint, ceux qui ont liberté provisoire, c'est normal. Donc, à tabis au fêlé, attendez, bon, on a tabis au fêlé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Quelques dédicaces à tout le monde. Brandi Bisso, merci à lever. Gauthier Mascotte, non, venez Gauthier Mascotte, merci. Nous avons créé les problèmes ici, mon bonheur. Nous avons conduit mon robot et à quoi risquer de pour un dossier. Bon, on m'a dit que façon pe ba komi ko kangela biso na mboka na biso ezape normal te. Yo moko tuna nga est-ce que batindela yo convocation nazo eta convocation moko te. Naza mutu moko naza responsable na adresse reconnue ko kanganga ezo senga pe moi procédure ata moi procédure a muke fezala. Sa convocation ka ba bouf bazuyo bakena. Mais non. Il y a un problème au konzo na fa kanga akanga musicien wana. Bon, ezé loko keno yozo me magambo ya procédure à l'état na nenga mabe. Retour ya il faut subir pe conséquences à retour. Ngana loba nanga mingi te po batu ba loba kena loba ki boy. Asa la maloba nete. Ngaza besoin action kaka. Tu es profond muto wana. Te ngana loba te ngaba action na ngande lobisa batu. Qui est derrière toi? Non, ngana nanga mwana nzambe. Ngana et le réseau ça là on reconnaître que naza congolais justice à Congo pesa ponanga dans mutu moko ta ko manipuler ngana mboka nanga atusali mabe ouais bongo mabe ni na sali Adel Joko Babu danger Sir Poli Lumumba Prince Yaweli Mr Vexas soki na sali mabe mibeko pe kanganga mais soki na sali mabe moko te soki mutu pe sali nga mabe mibeko pe elanda mutu wana kokanganga neti nyama komemanga makala neti nyama siko biloko wana tuna ko revendiquer te émission 2014 on se reproche ne l'autre bon na yebité to kotala ka place to suka merci beaucoup Ken ba dédicace pour comme vraiment la suka to tiko peton pema bon on appelle merci na mauvais Gauthier Mascotte Patrick Mayangi Richard Amelin merci Afrique Info Mobimba donc Afrique Info Mobimba vraiment merci donc et Kirima à l'aise il y a les vieux donc qui batunyo surtout vraiment d'après si bango vraiment bambote to c'est la l'aider novembre ça va inda donc il aidé ko inda donc il sorti album à Fali lobby single ebima lobby single ebima lobby déjà 5 chansons obima donc il aidé l'aider déjà tous la biloko nyonso donc magambutu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde qui est branché sur Afrique Info. Je dis merci à le véritable code unique Yaouli Moucheni. Merci à mon vieux Gauthier Mascotte, l'homme ingénieur de banque. Merci à Jojo Ngondemé, l'été avantageuse. À ma mère Méline à tous les PLMBT. Désolé à mon agent privé. Pour les bois en gaz, à Samine Dombassi. Merci à Noël Okito. Il y a les Dynamo. Merci à Champagne Piang, prêtre mère, je te salue. Ken Pianaï, tout le monde qui a mis présent. Je
Je dis merci à Mamé Mili, merci à tout le monde, tout le monde Lingarabiso, au bazar à chaque fois Nabiso, tout, Bapa Junior Nabiso, Bazaki surtout, Koka Ken Mawa, tout le mission congolais, au Badaki derrière Ken, Kofali Poupa, Kofelo Midé, où est Ransa, on a des bons séjours à toi, le roi de la forêt là, tu es aux États-Unis, côté à grand prêtre mère, ici de Jima Pata, Namusika, Namouma Venanga, Tonton, Lusang, Batantan. Je vous salue mon couple mal à l'aise, Lévi et Dino, Babi Bango, Bazuka, micro, et mi fait Katana, Maman, l'émission, vous savez, Misabiso vraiment au banga. Demain déjà single, il y a des capes la merveille, il y a 2 chansons Robima Lobby générique, générique Nelo Romoro, et Lobby Daki, on dirait tournage à clip. Le tournage à clip, l'artiste Azo s'envoler. Avant qu'il y ait il y aura des concerts comme il a fait Nanjili. Félicitations l'artiste Fali Poupa pour le concert Nanjili. Merci aussi pour l'aide pour la Ken, puis on a passé l'artiste à la guidée. C'est vraiment dérangé là, on voyait même Bavoka, Banine. J'ai vu que comment l'artiste a vraiment monté ma boye. Il a dit tant que Ken il est innocent, je vais faire tout. Il a bien dit si Ken il est innocent, je vais faire tout Ken en Robima. Parole naïe, je dis merci. Quand on est à l'artiste, je vis la. Et ça l'aura bien, hein? Bon, ça l'émission, bon, mon appel panneau et artiste, Fali Nabiso, Kinshasa, Mobimba, panneau et ça. Mais ça, artiste, je me suis dit, pas botamati, les lona, batia, na panoté. Mais le cause, Fali et Wanati. En tout cas, artiste, il faut beaucoup de niveau, et ça la biso. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. On a une émission spéciale, Sigo Rarawa, à suivre. Les news des stars, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup, bye bye. En ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, c'est Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalaki na bana mboka bakongolais na banzete ya mboka Congo bokeba na bulati mpona kovilisa bamole mipenge nsima pe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Ali la pomade Awatoza mase yango takomina kibokon na pomade Awatoza Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï.